mbote bandeko na biso mbote lisusu toye lisusu lelo mpona émission na biso monoko ya mobange oyo elumbaka solo me ebimisaka makambo malamu bandeko lelo toye kaka toza kaka kocontinue teme na biso wana mpona makambo etali mabala oyo ekomaka mbilinga après tozotala kaka source nango tolobeli basource ebele penza mais lelo oyo tokolobela source penza ya yo moko jeune fille to bino baboti o bozana jeune fille oyo alingi kobala. Je crois que na ba jeune fille toza pe na makambo ebele ya ko changer, toza na makambo ebele pe ya ko salila na oyo tokoki kosalila te. Et puis na yango pe toko profiter pe koloba na mobali oyo aza kobala mwasi, surtout ba jeune. Pourquoi mabala mingi bolimbisanga koma nango mabala ya kimubange, mais tozolobela pena libala ya jeune o pena zaki ba valeur na biso ndenge zalaki penza ke mwana mwasi azobala na jeune garçon oyo akoki na kobala azobala pe mwana mwasi oyo akoki pe na kobala. Bon, kuna toza na ba source mosusu lelo oyo tozomona ke ndeko mobali poke ne kobala mwasi azotala mwasi ta mosusu kaka mpona kolata na ye, azotala mwasi oyo fille wana azana ba bijoux na nzoto, fille wana en tout cas salaka ba maquillage na ye très bien, nazoboya maquillage te, nazoboya bijoux te, bolimbisa ngai. Mais loko na lingi na lobela awe zanini yo zokende kobala mwasi wana azali na famille moko pauvre, mama na tata bazane eloko te, tamu pe mama azalaka ne veuve azane eloko te, vraiment so otali pa na bango ezaka pasi na pasi. Mais mwana mwasi oyo aza na kati ya libota wana yo zokende kobala ye, mwana mwasi wana atondi déjà na ba bijoux, mwana mwasi wana atonda déjà na ba maquillage na ye, mwana mwasi wana atondi déjà na bilamba oyo ya cher na nzoto, sapatu ya cher, donc mwana mwasi wana lataka vraiment cher. Mais yo garçon oke kolula mwana mwasi wana po obala ye, eza choix na yo. Mais problème ezalaka nini? Problème ezali ke na famille na bango baza na mbongo te, na famille na bango baza na bango babola. Sikoyo oyo mwana mwasi wana alataka ba bijoux wana azwilaka ngo wapi, bilamba wana ya cher azwilaka ngo wapi, nana latisaka ye? Il faut pe komi tuna kate, il faut mi tuna yo moko mi lobela ke bon sikoyo ye yo na lingi na bala ye, mais oyo nyonso aza nango ezouta wapi? Bon, source oyo biloko wana ezouta tango akoya na libala epai na yo, soki yo kokisi te akozonga toujours na basource wana, puisque mwana mwasi oyo aza epai na bango, oyo azobokwa mepai na bango, oyo aza penza ke azozela libala nano akei te na balabala, okokuta ye pe makambo na ye nyonso kozala kaka na position ya ndako na bango ndenge ezalelaka. Akozala te mutu oyo akozala na mindondo oyo akozala ki en tout cas soko moni elateli ba bijoux de GC tondi na nzoto. Non, okomona pena ki ona ye kobala eza mwasi oyo ngala kobongisa ye na ndenge na ngai. Yango wana basource wana nyonso ezosala ke mabala eza pasi. Tamu ndeko mwasi akoya kokota na ndako na yo, yo sikoyo komi komona mabe, ndeko mwasi azomona ke ndenge azalaki kolata eza lisusu yango te, ndeko mwasi akozala susu malamu te na libala wana. Yango bandeko source oyo lelo toyo kolobela yango mobali olingi okende kobala mwasi, me mwasi ozobala okuti ye ndenge nini, aza na famille ya ndenge nini, puisque mwasi wana yo mto kosala ye akoma na lolenge oyo olingi mwasi azalela. Bena lobaka toujours ke liloba nzambe te ya kabiso na makambo ebele, abike mobali linga mwasi na yo osukola ye okomisa ye na lolenge oyo olingi azalila, osukola ye na mai ya liloba. Mais siko yo soke lobala mwasi asukwama na ye deja, kolata na ye ezalaka kutu na ndenge moko oyo ya eleki na yo moko mobali ozobala ye na mbongo, ndenge na ye ba bijoux na ye eleki deja position na yo mobali. Bon yo loba na nga sikoyo
lobi tango koya na ndako akomi ko luke pai ne pai okozwa ye mabe lobi tango koya na ndako akomi ko compliquer yo okomona ye mabe te bande ko tokanisa tozala mayele place wana tozala mayele puisque tozomona makambo ebele mikolo tozomona yango ebele okomona mobali ya mitungisi okomona ba famille baza ko mitungisa me mwasi o ndenge nini me tango bino bokende ikopona ye bokende ko zoya na famille ya mutu ambongo bokuta ki ndenge nini akozala kaka ndenge bino bozwila ki wana ako changer te parce que yeza na posa alata abonga ndenge azala iko bongele pa ya mama na bango ako linga te alata ndenge mobali alinga amema ye na kolata bongo siko yo mobali siko soko zakana bambongo te po somba ka ba bijou tangu nyonso ozana mbongo te po bando somba ba bijou tangu nyonso po bando latisa mwasi me mwana mwasi wanu asa mesene kina kolata me akozonga na banzela ya mabe talaka pena nusuru sozoke ne kobalela talaka na nusuru sozoke ne kobalela yo pende ko mwasi il faut doser te balobaka doser nanu yo ozala ndani balate epa ina bino mama za na pasi libota eza na pasi me kaka yonde mutozwaka bane bazaleli me kaka yonde mbongo ndako wane sunga kaka yo moko mais non eza ba qualité moko e ko sala ke pona ko bala na yo sala pasi soki mobali penza oya yebi ke vraiment za na posa ya ko bala mobali penza na mayele ya ko pona mwasi akoya ko pona yo te parce que akomona yo ke si okoka usa susu na posa libala te osi okoka tokeba mama ne bazane loko te ba parents bazane loko te zalela ndenge wana mobali ako bala yende mtu ko changer situation na yo yende mtu ko changer na ndenge oyo nzambe akokumbela bino na ye mobali wana tokeba yango lelo bana basi nakutana na mobali moko kala jeune garçon azoluka bala arabina nga mende ko na ngai wana nazalaki na no sœur nazalaki na no mama penzate abina nga sœur na ngai nazomona makambu awo nazana posa na bala soko kokopesa nga conseil nga bina ndenge nini wana zolinga na bala me mwasi oyo basi oyo nazokutana na bango oyo nazoloba ke baza vraiment ba jeune fille en tout cas basi wana baza ba jeune fille te me nakutani na mwasi moko oyo asi abota azana mwana moko azali infirmière en tout cas mwasi wana na ndenge tozo sololela ndenge azaleli en tout cas mwasi wana ndenge mutu azomona ke yenda zana ba qualité ya jeune fille to continue na profondeur ya lisolo na bandi ko poser ba question ka ona utikoloba awo na bisiko yo pona ka mwasi ndenge ni motema ezali coup de foudre ezali me biloko mususu ozomona na misu ezala ka ndenge ni tango yo somona mwasi bato yo somona wana basi ozokutana na bango wana balatela ka ndenge ni bazalela ka ndenge ni abandi ko expliquer nga bi mais non ba oh wana c'est pour que ba yeba makambo banda kala pe bazalaki na mayele na yebisi nga bi omoni bana basi ebele somona wana aboti po bakosi ye aboti po baninga bamemie na nzela mabeto mobali akosi ye ezalaka nango omoni meli nkoloba teke lokola ya aboti eli nkoloba ke no yende mutu asukisi basi nyonso ya mobulu te akwela kinde likambo me ba mususu zomona ya jeune fille me makambo ya yebi te ba mama bibi mabayebi yango te ayebi makambo ebele oyo wana zuisemi aboti yango me o wana za komi benga kazana mu jeune fille alongoli bazemi boni déjà ayebi makambo boni déjà kwa swazemi te alobi ndeko nanga na comprendre nga biyango wana tangu yoso solo na bango so mona ke oyo so mona ke azamona muke nzoka nde azamukolo asa yeba makambo ozomona oyo so mona ke no azam mama babengi fille mais azam fille mais azam mère azana no fille mais aboti kobota na esiko totala aboteli ndenge nini azwila kinzemi ndenge nini bakosaki ye ezalela kindenge nini ndeko bota yango wana monike batu bakoma kaote wana sakomi mukolo wana sakomi boy no eza bongo te ezali teke kwa boti ta musu bakosi ye me mingi pe na kati ya ba oyo so mona ke baza ba jeune fille bazali susu ba jeune fille te puisque na famille na bango baza na mbongo te bongo biloko ya lataka zwila yango
ateka kapete asala ka commerce te bo biloko ya za nango azwila yango wapi parce que soka sala ka commerce ko aider pe mama naye soka sala ka commerce ko aider pe bandeko na ye mais ye nyonso kaka ye basaka me ya cher ba bizu ya cher bilamba ya cher mais oké pa bango balalaka okuti penza ke moyen te c'est que abimaka déjà c'est que aza déjà mukolo aza lisusu mwana mukete otali ba source yango moni ba source yango yo mobali bana tozopesa kaka quelques sources tolobite bango nyonso nde baza ndenge moko mais zwa pe mayele quand même talaka place nini yozokende kolukela likambo talaka place nini yozokende parce que leri yako yepa ina yo mwasi wana soka kuti bozwi wana te oya mesana kozwa na ba kote mususu tango sana baboti na ye amen epa ina yo pe kozala likambo epa ina yo kozala likambo ako supporter ngote osomon puisque mabala ezali mutu musu azoluka penza abala mais mutu musu azoluka akende sika moko boye po apema akende sika moko boye azwa repo akende sika moko boye po afungwa makoma na mbongo akende sika bakomi ko viser makambo mususu mais mwana yaza mwana penza tango azobala tango zoluka ye libala ozomona penza ke non oya za mwasi na kuti ko bala ye to mona ebele ngana zara na quartier moko na mona famille wana ndenge zalela c'est vrai pas ces amis mais en tout cas pas ces alaka bana bazalaki ebele na kati ya libota wana basi kitoko mais tata na bango azobokola bango kaka na boye bana pe bazaka kaka boye bana pe bazaka kaka boye lelo oyo bango nyonso na kati ya mabala lelo oyo bango nyonso mabala na bango eza na kimia ya bien na pese la kango exemple e ba ya bato ebele na bite baboti wana bayebaki kobokola bana baboti wana en tout cas bayebaki vraiment nini yango kozala na bana na kati ya ndako pe bana wana bazalaki kotosa bazalaki kondima o bazalaki nango bazalaki kondima situation o bazalaki nango pe nzambe aye kopambola bango po ete bakoma ndenge bakomaki vraiment bandeko na biso bandeko na ngai tozala mayele tokanisa mingi po ete ya solo mwana bala po ete ya solo yo mobali okende kozwa mwasi obala ye po ete ya solo ozala penza ke mwasi wana nga na zwi libela penza ye wana toko former famille il faut kozala mayele soko kozala mayele te eza pasi bana basi pe ke bana ba mouvement ozolanda yo lingi mouvement ba obalataka olingi mouvement ya obalataka biloko ya cher mais yo na epai na bino bozalaka na bino neloko te mobali ya malonga soka ye akozwa yo te mobali ya malonga soka ye akomona fi ya mobulu kala tozalaki koloba ngana zali komi poser ba question to akoloba bana bakonzi babala na kabango na bango bino so omoni bana penza na lero wana na solo bela sikote po sikote zomona pe makambo susu na solo babolimbisa na lero ya mobutu na lero na biso tozalaki mwa ba jeune pe okomona ke bango na bango babala na kakuna na bambinzi bango na bango babala na kakuna na bagombe bakitaka penza te kote ya cité mingi mais pourquoi eso okena bagombe yango ke ina bambinzi yango ba ma campagne ya lero wana okokuta te ke bana basi bamisala kapenza ya koleka no basala kana maoka ka simple basala maoka ka simple mais kende siko na cité so ke na cité ni okokuta vraiment oyo kaka penza ke basi ba jeune fille penza o ba mikokisa déjà o bazali ke toza koluka ba o wana bazako luka nini mais il faut comprendre loko bazoluka eloko bazoluka na bakoluka kango tia koti na ndako libala bandoluka eloko wana tuna kanano kuta ina fiancé tuna ye mendenge ozali boye na lingi yo quand même mais ndenge nini ozali liboye baboti no bazande moko kelo kuta na baboti na yo kuta ba ndenge bazali tango moni baboti faut poser ba question mais ndenge baboti bazali liboye yo zabo o tenga na zala kana mutu na poto mutu angona ni ndeko na bonde kwa moye ba kaka yo asunga batu musute na famille il faut personne batu mususu e ko yiko zala kaka teke yo tango wano bandiko zwa mayelete tango wano bandiko comprendre ke on azobala ezali kama on azobala eza makambo on azobala ekozala ngambo na vie na ngai ekozala problème na vie na ngai zala mayele ba source mususu yango wana mabe mususu ezowuta na yo moko mobali oza mayele oza vraiment ndanu mur te ya koluka mwasi faut ça na maturité
pour opona mwasi okoti kobala kotia na ndako yo pe mwasi ozali pe nanu miterengano na makanisi nanu penzo yebite ke mwasi obakobala azalela kandenge nini yo si omisali deja lokola mwasi ya ndumba osi omisali deja lokola mwasi kolekana oyo aza na kati ya libala oyo abala mokonzi ozomona osala libala kozwela ngo na ndenge wana te libala kozwa ngo na simplicité na tangu na biso tangu mwasi azoleka na balabala bozoyeba deja ke oyo aza mwasi ya ndumba tangu mwasi azoleka na balabala bozoyeba ke oyo aza mwasi ya libala tangu jeune fille azoleka aza jeune fille koso babi jeune fille aza jeune fille ayebi makambo te jeune fille ayebi makambo te azoleka mpe na quartier mbababiki place wana jeune fille azali mais sikoyo ba jeune fille wana bazalaka na bango nalobi te ke bazalaka lisusu te bazali mais na kati wana mélange ezali sangisa ezali alors il faut koyeba ozokutana na nani ozokutana na epoke ne kosepela to ozokutana na epoke ne kobala yango wana bandeko lelo mwa lisolo na biso tolobi source wana bokeba nango nzambe na biso apambola bino pe tokutani lisusu mardi prochain nde tokosolola su na basource mosusu